Sauf que, on a dit ça, la testament pas à Werason, n'a pas les notamment. Qui ne peut pas Werason. Non, on n'a pas Werason en 98. On a appelé Babimisi, intervention rapide. Parce que là, j'étais légèrement avancé. À l'époque, là, j'avais 34 ans et Werason avait au moins 33 ans. Alors, on va tout âge. La fierté, nous sommes non, on a 34 ans. Si vous 34 ans, on a un mouvement de EPC déjà, mon boulot moins caro. Au mandat tu es leader. De ça qui n'est voilà. Bakoroba bakorema bakosisa maloba Dije Masaya fumwa jana Yakonga ya epon Batonton kote wana ba chanja ton Koyemba pona komaki liboso tant batentende ka boyi émission monto ça sur place tant on a yembi to si c'est maison moi ça venait depuis je sais pas elle est là c'est pas le nom comment elle s'appelle mais Sozo Landa Pakeli est-ce que vous pouvez comprendre que jour où yebse savane depuis tu dis savane batunyo ce savane bako ke na bango mais tata wana il m'appelait tata parce que je suis aussi un tata je suis un tata tout de même tata wana batunyo so bake mais tata na zala kaka. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout, Onyosobo Talabiso, partout dans le monde. Na ba émission Oyoto Mesana Kosela Bino po Esepelisa, Bande Onyosobo Talabiso, la Dimfumo Konzaloste, Motema, ya Mama Arlette Fumu, pourquoi pas na Jimmy Chumanga, Porte de la Chapelle, Paris-Bruxelles, solution chez Jimmy Chumanga. Tomesana ko yamba ba musicien pour la culture ya mboka na biso bo découvrir ba œuvre na bango oyo ezali surtout bino bande ko na biso oyo boza na Kinshasa te boza libanda ya Kinshasa nde tolobaka boza na ba province et puis ba oyo bozali libanda ya RDC en Afrique Amérique Asie Océanie oyo bolandaka nga na be mission nyonso comme bomesano nde to yambela rabino Kofi Olomide, Werason, musicien presque tout, il y a Congo, le Lopé, tozana artiste, musicien, compositeur, au Babengi, pas Kelly, donc artiste et musicien, yende Torosolane a pour vous découvrir par rapport il y a ba œuvre naie, il y a Ndenge à Composaka. Voilà, mesdames et messieurs, tozana ensemble. Bonjour. Ouais, bonjour, Martin Engi. Bonne santé. Non, ma santé va très bien. Je vais bien. Ok, voilà donc Tozano Awa, Bandeko Belo Baotela Biso, Obazo Tuna, Torosolo la Nini, Oropesa message Nini, na Bandeko Tu Baotela d'abord, na Lingi o se présenter na Bato Baotela. Eh bien, Ngai Kumbona Ngai Pakelin Siwava, Nefankelele. Naza auteur, compositeur, interprète, pe arrangeur. Donc, Moussala Nangai Kosala Banzembo. Kobongisango, Kobongisila Bato Banzembo, pe ko interpréter pe Banzembo Abaninga, s'agissant ya ko interpréter, voilà ce que moi je fais. Voilà, alors ceux qui ont la caméra, oui bisa bandeko tu ba la repo, misusu peut-être étant misusu ba monakio déjà na ba mission le kaki, misusu ba monakio te, yo za na Kinshasa awa na habité ko expliquer carrière na yo, comment que ndé okolela olalo la muki comme maman musicien ezala ndenge nini idée wana yo comme artiste. Bon, ce que moi je sais qu'on n'est pas star, on le devient. Batunyo so ko botama na likambango te, mais batu ba koma rande na makambo. Ba années 80, c'est de là que to komaki ko s'embrasser na makambo. Avant toi ba na mike ko yemba yembebele, tina ba chorale mais na ba années 80 et ça là ici que tout banda penandoule. Alors en 1982, le 16 juin 1982, Mukolonga na sala nze monanga ya liboso na bomoina mobimba. Voilà comment l'idée est venue quoi. Voilà. Donc yango salaki obeti na orchestre moko to betate mbala moko.
Non, tant que bandi, to bandaki na orchestre na biso le roi la fournaise de Damnez, et à présent la biso Bangoïsa, Tchadé, toi il pena va venir na biso ba vieux Zula, toi il na ba Colver Nkosi, bazana Canada, aza pardon en Amérique, bamsou bazana Londres le roi Mapsoul, Map Cartouche. Puis après na ba les chemis l'Atlanta. Bon, tant que bandi pousse na toi ça l'orchestre na biso véritable ndouliste. Donc véritable ndouliste années 85 ti 90 pas inde to erotika mouvement na pona kene na sefa pas inde na kena robeta et pas Fofana Mouladi na salaba ni pas charman ba test mais na betara na ngate na sara ba test après to na mamaki monastère na sefa nde pas to bana tambula pene belé longo bokemboka boboyo donc voilà à peu près parcours na ngwana na tamboli na ba orchestre qui ça te. Sauf que, Nakisasa na rosala testament pas à Werason, na palais naie notamment. Qui ne peut pas Werason. Non, on n'a pas Werason en 98. Na là on a l'air on a appelé babimisi bangote intervention rapide. On a fait Bazali, Bababino. Il faut que ça teste. Na yaka wana nanda kwa Werason. C'est Werason bon peut-être mémoire est échappé, mais j'étais là. Na la Moussa Batutu balala kana jour en les Mabialo passé par tout ça les Bill Clinton et tout ça les ferré ba ga olala na annexe mo wana ba l'amour attend ba yoki na zoemba mais dommage que là j'étais légèrement avancé à l'époque là j'avais 34 ans et Werason avait au moins 33 ans alors temps ba tuna nga wana âge nini na fierté nyoso na zongi ça que non na 34 ans. Si vous 34 ans, on a un mouvement de EPC déjà, mon boulot moins caro. Au mandat tu es leader. De ça, alors, tant qu'on a eu ce côté, c'est dans la Zamba, jour en haut, le roi Eliot Bondombe Moutasala Ngaba Bananiwana, à l'Obipa Kelly, mais au Salibo Ponani, 34 ans. Babouja Elote, Falo Bataba 22, 25. À l'époque, Benzo Terry, le roi Ezabo était. Surtout Longoli, le a 34 ans, donc au moins 26 ans. Depuis, on a le plus 26 ans, au moins soixantaine. Donc voilà, à peu près c'est ça. Si Manango, tu es les gâteaux qui pas Manda. Manda Lissous. Manda Kounen. Non, Manda chante. Qu'est-ce que ça sous-test? Elle a dit une volonté. Non, moi, dans un groupe. Mais si vous n'avez pas de na banana tu as tout que vous avez banalise. Kola mandalisus. Il y a ma casse que tu pas mandandé il y a que belé on dirait bah 8 7 ans. Est-ce que mais mandandi manga. Manda tu ala ina na vanda na 4 mois. Non, on a un assistant à bouclage, album à bouclage mais je n'avais pas chanté. Attention na roko saté, na embarraté, na assistant rendé chaque jour au tobana la na tobana sala on pas l'autre là na Fatima studio là-bas Nandiaï voilà donc c'était ça après on a fait Simbaï na honte je me suis retiré tiné na Vanda Boé na mouvement na Nova Strata de la Lure Arslong a vite brevis système à sous-sol Talambongo Ebele voilà alors au bandé peut qu'on répéter ba chanson Wera na époque wana déjà bandé qu'on répéter en ouais bon ba biloko la ka ba utara na on se on dirait bowling nana gina na ba kenda atikara ba biloko wana mais maka kombo na etete tumba alobaki nanga na zela eti tango akoya tango yango esi ekoki tete azongate voilà à peu près c'est ça ba chanson a préparé pour na salle la test pas manda pe non pas manda ya la ka test mo ezwa même pas 30 secondes ba tukutu ba kama witsisi manda so na rappel oyeba na numéro 5 na njili bo to komi wana tant to ça était ça le boso na salango to ça on gimbansega alors et bimisara dernier de mobulu mo atembe batu bazoka ka une première aussi na mona batu bazoka ça m'a fait mal batombola manda likolo bima likolo boye nga mo pe babombinga batsenga na car na bimi na keye pa kenjili ngati gali mbanseka alors les gars 2 semaines après na yego ça si côté ça on anjili et ça la 30 secondes na yemba nze momo bo flora bonita rara vis interisse matrona mi amore
Donc il y a des latino. Na kotsa on anze mona bango ya Ibrahim. Voilà. Voilà, merci. Donc Pakeli Tozano awa bande ko belé oyo bazo talayo. Alors na omonité ke ndé lobi ke au travail na artiste émission et belé presque awa ndeni ba koye bayo ndeni ba comprendre yo parmi les deux bagages wera aibi jiba aibi wera aibi kofi ba faire ba ebani entre ba on a bango mais aux amis musiciens aux amis de tout le monde à part ça dit olingi te ba tuba ye bobe ko mapo yo fréquenter bango te bango ce ko ba bandeni to un artiste mo za kimbate ke au moins te ke po ba tuba ye bo pende za la passe ba ndeto solo la boye batala rapé yo ba ko kotana émission a roye banga wera roye ba ndenge tous les gars na ba émission na ba clip to sala na wana ils peuvent comprendre mais pas du tout na cadre wana en tout cas de ce côté là na yebana na bangote ngana yebana na bangote na yebana bangote ko yebana ngande na yebi ba on cadre nde ba sala ba somo na bango nde to mona ba on ba télé mais en personne comme ça nde to mona to solo na yo Martin en tout cas moi sauf mon to solo là na wera na palais sauf ne donnant un mandat, oui, mais on va juber tous ces gens-là, le pas là. On a la télé. Voilà. Alors, on a carrière, on a aussi aux appels à Jolonio, au regrettara, la musique, au moni, il faut go salango, mais au salangoté. Mais vous êtes toujours molé, nous allons continuer, nous allons aux artistes et musiciens, ils ont maquillé le no regrettara. Bon, regret, ça m'a ébélé, dans le cadre de Nalinga ko rappeler ba regret en amitié mais je peux le rappeler aujourd'hui. Tout ça l'album il y a 9 chansons au yanga mogo banzembo nanga. Après comme il n'a pas un certain ami comme on a Dialungana. Alors Dialungana tant azu ba banzembo on a habitué reprendre. Na bâtissé comme sous 14. On a maman composé nous on a blague à part. Et comme 14 to zupe mundele mo mais c'est Kaufman. Alors Kaufman tant azu yango après si il y a banda à la côté où il y a Europe on a tout ça d'outre-mer allez batikeli Dido Mambo aya côté en Afrique garçon ana akula babilo wana nyoso donc regret mon na ranango et pourtant azana même race que ngai tout ça le roi batupé à côté moko mais bon regret ga makasi wana na mona pas de yalungana o nyoso tigali na regretter kaka mingi nde wana na regret musu na wa part ya ndule ndé na perda ba parana vraiment fallait ba la to ça na bango le roi la vie est faite ainsi bon c'est comme ça. Voilà mesdames et messieurs Pakeli tozo continue toujours on a regret na mais besengo na yo to sentiment na yo ambiance na yo pour la musique pozo continuer kaka oza quand même na besengo na mamba bien zali. Oui, makambo bien yali sengo nanga liboso nde tata nzamba opesa na santé za vrai. OK. Et sengo nanga yali pour presque chaque jour au moins na révisa que lo mo na salaki na komaka eloko moko. Je dis bien chaque jour. Wana sengo nanga o vocation opesa. Et sengo nanga pour na bonne santé et sengo nanga yali na kokuta na na mvwama. Et c'est mon angana, ya mwana insistaka. Na musique mbongo sogezati quelque chose na liboke yango qui sezo peser 1 million de kilos, yeba esa na rien. Mais so na 1 million de monnaie le roi ba dollars américains, là tu peux progresser. Donc c'est un jour to kuta na mvama, o ya ko propulser ngai po makambo ekende kwa na sanga ga muto ko ya ga mbongo ngaku bakisi na ndima mote. Ya ga mbongo. Voilà. Alors, si vous avez une carrière, vous avez préparé une unité que vous artistes et musiciens pour au composer. Est-ce que vous avez ou bien au composer kaka yomo? Moi, je n'ai jamais vendu une chanson. Je n'ai jamais vendu une chanson. Ça, c'est vrai. Nakendara pas héritier une fois. Héritier non? Watako. Ok. Na memela Sinzembo. Si chanson na même la héritier bayamba na lopango na ye na ba pomba na ye na ba gardener batunyo sur tout ça ba pesanga ye ba place wana siko auto ko sala rupture na werason azo sala nine moko chez lui là-bas na Mbinza
Donc il est là, il est comme témoin. Mais bah nini yango ya aboutisaka te. Alors nakendaka lisusu et pas ya Savané de Pitso pour koteka banzembo. Kuna nde en tout cas ezalaka ndenge mosusu. Ndenge nini? Non, tant on a commis kuna bon. À l'époque, j'ai porté mes cheveux touffus. Donc bah ouais bah rastaman. Nagana bah cheveux un peu touffus. Avec beaucoup de barbe et puis une barbe blanchie. Alors ça venait depuis tu me voyant comme ça à Tuni banane mais c'est qui ces messieurs là. Ben c'est n'envoyé on a pas tekilo bankunga. Ah. To vandi. On a l'habitude on a vendu na big na papier. On a le là et logo mo ezalaka na ngaba mabo. Na yekuta bango ba sala nzembo na bango. Na bani pe ozo mo ba note na nzembo na kuta bango. Na sala on ba vocal. Ya kitoko. Na oyemba. Na yemba. Tu m'avais promis comme mangala 7e ciel. Kuna lobaki tokolia seba miel. Lisusu lobaki tokokutana na Daniel. Na suiga wana. Ah, ba Ezekiel do ba donc barimenté lo. Alors tant aussi si koyemba pona komaki liboso. Tant ba t'entendre ka boye émission moto ça sur place. Tant on a yembi. Aussi c'est moi ça venait des Pitso. C'est pas elle est là, c'est pas le nom, comment elle s'appelle, mais Sozo Landa pas Kelly. Est-ce que vous comprendre que jour où yo c'est Savané des Pitso bi Savané Batunyo ce Savané bako ke na bango. Mais tata wana, il m'appelait tata parce que je suis aussi un tata. Hein, je suis un tata tout de même. Tata wana Batunyo so baké mais tata na zala kaka. Donner na yembela ki quoi. Donc voilà, pas une akenda pour nous intégrer banzemo, mais na lupa pe na kotsaka te. Donc tilelo ngatega na banzemo te. Mais mugolo ample au monde na ebité. Et puis mon Martin ni le roi Savana. Bon, j'adresse à vous. Mais si vous êtes karaté, nous sommes maka au côté de studio toloba bongo. En tout cas pour na studio nazana ba meeting kunga oyo na côté ya ba studio personnel. Mais est-ce que vous avez une relation morotena producteur moko, relation morotena manager, moi que ozo composer belé, ozo côté studio trop, mais yo ozo bénéficier na nini? Oh, bénéfice na banze mon ande na ko ma onana. Omona monango ka. Te na omona ngote, na sa ko enregistrer banze mbona. Na poto, nazana au moins 5 chansons déjà. Et ça na poto. Oui. Vous avez la communication, contact, vous avez préparé ni na on a battu poto pour le bas 5 ans na poto yoza organisation zandé. Non, nazana masoto bana beta na Saddam Korizia. En passant déjà coucou quoi. Donc Korizia on a guitariste na ngato la na 5 ans na poto. Ah na poto. Donc na otinda banzem songa to sali ba petit na ba guitariste bali. Anatindi. Bims album. Oui non, Bims album. Combien de titres? En tout cas, nous avons il faut 14 centimes. Mais vous êtes sûr que quand vous bima, il y a un poto yoza awa. Tozolo ba mabete. Après ko bima nango, yo bénéficier na nini? Pour y a un bien mutaro bimisango. Te yete mutaro bimisango, ya ko sala ba mixage, asisi ko sala ba mixage. Après tindele lusu. Après na lero na wana. Arijana ndo seta. Hein? Kasi yote. Na arijana ndo seta. O bato ba osimba ba makambo onde ba na Didier Masaya. Ozolanda. Nazawana na Remo Belge Sabena des Akoto. Nazawana na Mumbata Mbala. Nazawana moko en Amérique. Bangwana nde ba sa cohésion wana. Ezali Kese Manunga, moninga Cyril Kina na Paris. Donc voilà bato bazana o bazozwa mbano. Na Kaf Mudiola, le grand manager. Oba au manager le wana posi oba salon aussi ba tindelinga koto ngana bandi ba promotion. Voilà, tout le monde va quitter Rezawana, ceux qui au sepelisa bato nyonso bazotala yo ba ya Willy Mouchen code mondial na pisio bambote micro zapana. Pesa na gito. Na koyemba pona bana mboka nyonso na koyemba pona bana mboka nyonso na cadre ya nzembo moko na saleli yango Didier Masaya
nasali on Didier Masaya Vatican ezali ndenge na biso ke ba garçon oyo baza kosala ke pour makambo ekende donc à peu près en wana quoi ma betana lukompa wana nalinga la beta nga moko me tika pa pesa ouais Masaya nzema Masaya ok alors yangwana nsembo na dédié na Masaya c'est moins rapide pour Didier Masaya ya yo yangwana oyebi ndenge nalinga ndenge bolinga nga na mona ngai eloko na kopesa eza te ona kamata mbongo na kopesa yo te tokende toke quoi Didier Masaya mwana kimbanseka propre po babenga yo Vatican problème uti na gola bakalomi tente de zizani Didier alana kango te o Didier mwana kimayo Didier Masaya mwana kimbanseka propre po babenga yo Vatican problème uti na fere bakalomni tente de zizani Didier alana kango te o Didier vision globale. La vie est une expérience mais pas un essai. La vie a sa double casquette d'épée et l'épée. Bomo ya moteza cinéma kaka bebongo. Bomo na biso bato bomo ya biso tu. Azana kitoko abeta ka forme. Ayebi kolata ayebi kosala. Didier Masaya Fumwa Japon. Didier Masaya couronne royale. Ayebi kolata ayebi kolata ayebi ko classé ayebi kolina bakoloba bakolema bakosisa maloba Didier Masaya mfumwa jana Yugakonga ya epon Batonton kote wana ba chanja ton Bakoloba bakolema bakosisa maloba Didier Masaya katika mfumwa papal Yugakonga ya epon Batonton kote wana ba chanja ton Tina nini Bayokela ezua o Boya za sapeur bâtisseur Boya za sapeur contrôleur Ya bomo na ye moko Didier Masaya Moninga mpe akaf mudiola Garen kumbu Chike mbomba Bakoloba bakolema Bakosita maroba Didier Masaya Vatican couronne papal Irangonga ya epon Batonton kote wana ba chanja ton Voilà, merci mesdames et messieurs, voilà Pakeli, Bolandi, chanson à Embeli Didier Masaya, donc chanson Mokitoko, Batebelo Baotalabiso, Sepeli Nango, Jimmy Tumanga Porte de la Chapelle, Paris-Bruxelles, Solution, chez Jimmy Tumanga, merci na la Finlandeuse, la reine Karisha Sadiki, Nakata Finlande, maman sociale, OEP, Azotalabiso, alors chanson en Kitoko,
Yaoundé et Rosala, un album Ozo préparé. C'est un album on a préparé. Comme album nanga ali nouveau chapitre. Nouveau chapitre. Comme album nanga wana. Donc on a lingi et bandata na 14 mati même comme ba 22 chansons quoi. Surtout que le weza nango mais ko bandane na 14 nkunga. Voilà. Alors bato ba Hollande biso il faut bakende wapi. Bakomona ngo wapi. Il faut que pas Kelly a une page il y a Facebook, il faut que pas Kelly a une chaîne YouTube, il faut que pas Kelly a une comme belé na réseaux sociaux, ba plateforme, ba TikTok, ba Instagram, ba maramboze belé pour WhatsApp yo mo vidéo ndo sola na batu page Facebook et puis chaîne il y a YouTube. Alors il faut batu bakendara déjà ba mesanaka ko s'abonaka déjà pourtant album Robima mbala moko batu ba album oyo tozongo na plateforme boye na ebité message no pesa na batu. Vous savez que le monde d'aujourd'hui c'est un monde qui va un peu trop vite. Ndenge ya oti ko tanga biloko wana nyonso ba Instagram ba tout ça ba TikTok ba tout ça ba X voire même et puis l'intelligence artificielle. Donc nazana mutoza na poto ngaba makamne zo presque na ali awa mais on dirait navanda apeka msudnet kana poto. Donc Roger Belay azayendo yi a grand frère nanga Roger Kinkela camarade ya Badem Kusosado Samuel ba London à Londres. Donc bangonde ba obongsa ba makambo jusque là biloko wana nyonso na ngoti avant ça la ngo tout makamno so na sili si mana relancer au côté. Voilà à peu près c'est ça quoi. Voilà, merci pour Kelly bandeko tout botala yo. Alors olingi olobela mokili nini olobela artiste émission nini message noro pesa pe mokili ba artiste beba ke toza pe artiste moko azaka na kimbatse kazana changu ozo embapo mutu so amoni o kantonde okoza voix wana te mais ngai na fandi na yo na sentir voix oza nango et puis belé pe ya ba jeune o ba jeune artiste misu ba koma ba leader bazata na ba voix oyo te bazo foxer ta musu to fingite mais ta musu bazo foxer musique mais yo zo foxer to zo emba kitoko message no repesa. Non, message ezali po bo mon atam su nkelele neuf nkelele pas keli akoma na état ou pas au garder et yembeline na tout ça et ça question il y a ko bomba na nzoto ozo bomba nzoto na obie linga na nzoto no moko après linga musala soko lingi musala en tout cas makamne c'est comme roi facile au montant obanda babulo na oyo peut-être rencontre oyo liboso sala ina mutu ndenge yalaki mais lelo tala rapidité comme na na ebsi ba musicien eza musala mo tellement sacré les gens ne comprennent pas. Autour de Dieu il y a que des symphonistes au bazala retour naie selon tout le monde a été yokate to yokaka to kena vérifier même pas mais ba grand esprit au balara na se baloba na bisoke ba yebsa biso peta onyonso na ba écrit tout ça na maloba. Autour de Dieu, il n'y a que de musiciens, des symphonistes, des arana donc, les hommes salamo ils ont tatan zambe, ne to vanda abou. Boté au même là on a le yenge bino wa musicien, ne ba tuning pas Martin et ni pona ebsabino. Gardons le cap. Faisons en sorte que tous alarana musala, toye ba ko pesa ngo valeur nango, au lieu toye ba ko tenter yango na ba d'autres couleurs, ozo utana extérieur, la couleur. Je peux dire parce que la musique est tellement blanche que mais batubaza ko teinté dans avec d'autres couleurs. Gardons le cap, respectons ce métier pardon parce que ça c'est notre métier. Ngai na bino ba misi. Ceux qui ont besoin de chanson na single ou bien album nae akope ko contacter yo salelier alors pour ba ke o composer ko TKP na bato tout Hollande biso. En tout cas, je n'ai jamais vendu une chanson, mais Nabatan a tellement légué belé. Et ben nous saturé. Désolé, il faut qu'on dégage, qu'on kamata. Moi, dans mon énergie, parce que ce sont des énergies que nous dégageons. Je vais prendre cette petite énergie que j'ai de donner aux autres. Donc, Sobozana, na ba chanson, la belle Nara, na ba triple belle, na ba donc voilà, na rotangate donc. Naza prêt pour nous livrer bango. Voilà, numéro de téléphone plus 243. Oui, plus 243 89 40 42 900. Mandela. Je le répète encore, plus 243 89
40 42 900. Voilà, mesdames et messieurs, donc toujours qui est déjà mbote na bato nyonso au bazolanda yo et puis na autorité na ba prêtre na batutu au bazolanda yo mo mbote. Mbote naza kopesa mbote et pas Didier Massaya Vatican. Nazo pesa mbote pa Kaf Modiola, na pesa mbote pa De Gaulle Mata, Marcel Sosia, nazo pesa mbote pa Giscard Lubamba, Nzamale Konzo, Arlette Matoko M16, na pesa mbote pa Julie Pambani, bambote na ngai ekei et pa ya Maître Cisa Puissance Amikili, na pesa mbote pa Dani Mava, na pesa mbote pa Jean 120, na pesa mbote et pa Doumandiango. Padou Mandiango na sale nzembo moko azakuna na poto yepe na PC bambote baza ebele mais pour na makamba olobi sur ba autorité, les autorités nous leur saluons, nous leur donnons du courage pour bailler ba ko améliorer ba bobo ya la paix ba critiquer bino ba autorité ya bamboka na biso boy hein beaucoup critiquer ya ngwana sala ba échange mais so mutalio critiquer na ninga kolo ya ngwana nde bazora ba problème mais so ba critiquer vraiment fondé. Donc, tu peux si bien au fleur, président Fachi, tu peux si au fleur, le roi Mboka, Ndionzo Memango, Naba ministre Nyon Sobanture, en tout cas, beaucoup de fleurs, Tozo Zelabino, n'a pas promesse pour PCI Bisso, pour en tout cas, Congolais, jouir, peut savourer. Voilà, merci. Tokomi Nasuka, il y a émission Nabiso. Alors, Bandeko Nyonso, qui aux 8 ans à côté Nabiso, par Kelly, artiste, musicien, compositeur, donc Ayebi Aza vraiment naba œuvre nae, Ayebi Musala nae, Tibomoni Nayambe Awapo. Mutu ezo sala koyemba ezali eza musane bandeko tout bozana besoin ya ko soutenir ye ya ko benga ye ya ba concert ya ba barbecue ba makambo parce que belé ba concert ezebelé surtout en vacances na République démocratique du Congo ba concert ezebelé na ba sponsor même ya ba masanga ba nini bo benga ye akobetela bino et ko sala vraiment bien pas que li aza on a pour na ko sepelisa bana nyonso ya République démocratique du Congo. Merci Nabino Obozui, ta ya kolanda biso, merci Malasi Matoro solo la paix et belé boki message o ya ebisi bino banzembo leki belé a dégager na misusu ba obana bambongo ba obana difficulté à composer boyo kasonité bo bengie akoya na ndako bo sololi et ko sala bien numéro de téléphone déjà APC. Merci botika la malam. Merci. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. www.poto.com